Merci amis téléspectateurs, fidèles, aimables de cette somptueuse émission. Boibikara émission la mino bolingara trop tolobela bosolo. Juste na kacha tolobela bosolo ezaki moko ya esengo ya koyamba moko ya artiste na kacha province à Congo central, plus précisément na Matadi, il y a Bengami na kombo ya Stella Mwaka. Donc moi j'ai toujours l'habitude de dire que non, si peut-être il y a l'absence de Papa Wemba, ngana mona raye bisika wana. En passant déjà je dis bonjour artiste Stella Mwaka. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour encore une fois, merci, je vous remercie donc. Tout ça na esengo makasi ya koyambo na plateau na biso na espace tolobela bosolo. Parce que les fans déjà tant tolobela bosolo tolinga penza to panza teke na maimatali penza ndule. Bonne évolution na katia Congo central. Évolution za kitoko ponanga. Pona baninga mosusu na ebite pa na évolution za bien. Po bande ba mona confinement mikolo yo danger quoi. Ah confinement kasi yango na kata confinement pe na toujours bonga marape. Na kata confinement ba studio salema, ba préparation salema. Ata toto betate ba concert mais net na bonaza na matin na otikini. Na otikini pour la préparation de la forêt. Tout ça qui nous momoko to bon c'est nous momoko susu et na otikini na zonga ka lobby. Non, en espérant que non, rendement en Zembo, oh, bobeta qui moi fit tu bosala na de la forêt c'est bien. Ça va pepele, et ça nous mon maté na so OK na YouTube. Obetka Stella Mwaka. Au mon agara, c'est la mort fit we rason, au mon agara vika, c'est que ezo qui est bien. Pour ba message on nengo zolo babo ezo koma na bande ba Holanda biso na Lubumbashi, ba Holanda biso depuis France, ba combattant tout pesa bino bambote belé. Voilà, ndeko Stella Mwaka na yambo ete tokota na mai matali moi activité engouement na katia province à Congo central comme si ba système to ba style bino bobetaka c'est comme si comme ko limo na katia Matadi eza pona nini bon ce limo te donc ceux qui babi nzeta manga ça nzeta manga ekoma lilala o lilala eza lilala o asa o abimsa lilala azo bisa rappel lilala nzeta bisa manga za manga bisa peka manga netkanga donc na sala au style o ngana o sala ça ba musique eza ba style comprendre effectivement robeta pe obeti afro hein robeta world robeta rumba comprendre robeta ba fokuban ba salsa de ça ba style pour toi na kalamo ba production ezalaka mais tout le monde bana oyo ba ye na ba style na bango soki ya ba rap au monde ke no ba petit baza toujours en mouvement comme si la musique congolaise est comme une moi baisse best eza peka bien pour génération en génération mon génération ba petit ba ye na makamuna na bango donc bino be bo senti que frappe ezali makasi eza bien pour na musique ya mboka na biso pour na kalzene ka batali banda ba beta wa style wana mais koti penda ngeti kana ko beta na ngam na to beta ko kala mingi te na to beta na rappeur mo azana Belgique mona ya Maman Hervé Trans to beta de ouais à qui je salue en passant c'est vraiment un ami à qui je connais MJ je vous salue voilà to beta na ye ya za style musunga pe style musunga to beti na ye évidemment des titres linganga na dodo sauter na YouTube obeti kaka MJ ko mona pe kaka atobedi c'est la moment na clip bango mona style la chanson na côté na cadre na yembi. Voilà merci c'est bien l'artiste Stella Mwaka. Stella Mwaka babi ah tolobela bosolo pour bande ko baza pour ça ba découvrir pour ba yebi qui est Werason na yebite contact nous na Werason pour bozan ba extrêmement ba to mona déjà qui approcher Werason ça veut dire que non moi makammo eza na kati ya bomba na to na sima mutu mobo to no za circuit wana eza pe na sima mutu pour musique eza ba recherche comprendre na sa recherche nanga getin na betana grand mobo ya Congo ya monde toza grand monde alongai na zana ami moko bondeko comme on a fait na no finda Congo da totila ya za homme d'affaires aza travers le monde atambola pena monde aza businessman comprendre siko aza petit Werason et puis ce mec qui a de la forêt pour aza ndeko ya Mama Silezi Mapata que j'ai salé na les États-Unis. Alors, Azape, Yanga, Tukutenegi naïe. Asinga c'est la mort, oui, mananani, pour ngai, aminanga, ça fait des 12 ans de monde en raté. Mais tu as ma tête, tu as ma contenir ma tête de Koutani naïe, la conseil mon abet à pas de patchement. Ah, on a c'est la mort. De Koutani, mon musique qui a pepele. Siko, Robet a fitri na na wera, pour wera, Aza des enfants azalikolo. Donc, on a Koutani na de la forêt, na Simaya, ya Moutou, na Sima Fernando Fin na Konda Totila, l'âme des présidents africains. Voilà, ce qu'on a n'engé bossala qui fit tu wana na efuteli. Donc Monique non moi kanya ke kota ki quoi. Oh normal hein, normal pour nous monter la réseau bêta normal hein. Netika no cholo bela biso ke no bo préparer déjà deuxième. Normal déjà pour tala vieux kozana vieux.
Vimo abeta ba double zénith. J'espère que na ucho yebsa bandeko awa keno. Komona yo to mona malamo papa Wemba. Papa Wemba. Fait dit que no bande bazana posa sentir atango kunga na posa la bango. Moi solo muke ngala zaki pire petit à papa Wemba Kester. Siko ba fi bazara soutenir na kombe na génération wenge. Na za pire petit à Werason. JB, je comprends non? Oui oui. Ba fi na bazala soutenir na kombe na ba JB na ba Wera. Ma de la forêt vient na ba JB do wenge quoi. Babi le bienfait est bon raté. On veut dire que non. Mais ngala za ntika mamuno suki déjà pananga oza papa. Pour bande ko ba comprendre que réellement c'est vraiment un artiste oya yemba na mutima ne mobimba ba comprendre. Ah ouais. Moi kapele osala bango kitoko. Kimelanga nzote kosila awa bomengo komi nyongo komanga imoto ya yambo na prochain mobembo ya liwa po mabele eyebiye. Voilà, merci. Voilà, bon, l'indique juste extrait pour comprendre que non, Maloba yangai, mais mon sala na emoko, bon, l'indique non réellement, et là on a le bas qui vous découvre. Voilà, négocier la moka pour bande ko ba comprendre réellement que non, au sala qui futur na moko ya artiste ya République démocratique du Congo, Werason. Tout la nana clip wana to kozonga na sima pour to continuer l'émission. Fernando Finda Abraham, l'ami des présidents africains, tous à la prida noki bakosa la biso Jeko, Werason de la forêt, Zeta Manga Soukali. C'était la Mwaka Mbwetete ya Récite, dans le bis à la prida Congo central est à vous. Ok. Fernando Finda Diatotila, Kangama Toyina Belobi, Koyokela Bango Teo, Tingayo Mona Mabena Ngai, Bongo Ndimela, Bango. Diatotila Maman l'a dit poiti la baronne ya papa Dona Selenge Fernando mewa mort salake bana bafiti koyokelaka bango te lingo mona mabe nanga bongo nimelaka bango papa soki ayokinga na likambo benganga vandisanga tunanga benganga vandisanga tunanga okomonake ngana sananga inosanga makambango Diatotila Pedro Pembele de Ferland soki oyokinga na likambo benganga vandisanga tunanga yeye benganga vandisanga tunanga okomonake ngana sananga inosanga makambango Junior Air Force One mewamo likunzi ya ndako nanga mewamo papa ya bana nanga mewamo Trésor Katanda zala prudent et je me corazon oh mewamo likunzi ya ndako nanga papa ya bana nanga soki omoninga na mabe benganga vandisanga tunanga benganga vandisanga Fernando Finda okomonake ngana sananga inosanga makambango Diatotila Johnny de Londres mwana poto ya patron Jisé Mouteba Mama Jackie Ngongo ya Pablo Pachumul directeur Marcel Narao Bank Modo Testela kendenanga partout yo lingie ya DJ Chassa Crystal Palace kumbanonga atana kata Chike Mbongo tinanga batikala na soni ezala moto takotungisa yo aponanga Trésor Lutero des affaires Fernando Finda Prince Dona Mobeti kendenanga partout yo lingie je m'endonne mami bibi Elena ezala moto takotungisa yo aponanga moto takoloba na yo nazaya ye Fernando Finda DJ Park Radio Centrale déclarant Jacques Mafungu oyebi bien Fernando
la mami ilela oyebi bien dia totila ye oyebi bien papa bapara nanga bayebi ozawa ngai bapara na yo bayebi nazala yo ata bosali nyonso pamba bakosuwa zero ata bokoti bonganga babeti libanda na bolingo ezalaka likamba motema na bolingo ezalaka likamba confiance lelo nakotingama yo papa lelo nakobima na yo baku bakanga biso totila ayoka yago chekelani bolingo eza rumbarumba love bongaka sili masala etozala desate soki troisième aye epesi kontretanga nalela Fernando Finda Tony Koko Untwala nalingaka te koyoka ye na basusu Nati Lokole nalingaka te komona ye na bambanda Scarpa noki nakosala mabe nakoya kokumba Fisson Katalai bakanganga na leta nakotaka molai PDG Mbangi Espace bakanganga na Lunaire leta nakota makala kende nanga patu yo lingi Simon Mbadou Maître El Papia Star Lokusa Nabralima Ingénieur Simis Roger Makanza Gaz Noble John Wembo na Sud-Afrique Mami Bimbi Elena Mukarame Jeanette Tati Mwaka Nabralima Studio MB Frère Liloba Ingénieur Claude Mumbert. Wow. Prophète Condé, Paul Dominique Yanzambe. Balobi Mongoulouté na Congo central. Balobi pour la sécurité Balobi. Général Sekin, Général Shoah. Franklin Lemba. Soleil Boucher. Le gérant Joël Naoté La Fleur. Eric Luzolo, Force Tranquille. Dunia Safi, La Métiola, Fatou La Blanche, Patience Lausanne, 3 fois maman française. Olivier Tamundele, le protocole d'état présidentiel. Teddy Mukandila, la fibre optique. Wani Maïmona, l'Interpol. Directeur provincial d'Eyo, Kimpemba. Angela Bumbatu, Poupée Barbie de la presse. Ken Piana, Gloria Olangi, Papa Adomania, l'Afrique vous aime. Pablo Cissé Koula Mambo, les planificateurs. FN2, la mascotte. Ministre Sidiki, Konaté, ministre Epiphanie, le petit juge. Diaby Lassine, DG du fer, l'homme dur. Dozo Amadou les lions. Salif Zongo, Francis Ibeni, Papi Masala, na hôtel La Fleur, Dieu donné pour tout. Ya Robert Mobila, Andy Wetu TV, Angèle Zinga. Voilà, nous sommes encore une fois de retour sur ce plateau. Nega Boucho Landa. Na de dixième mois na bande ko tout ba combattre bazo landa biso en France. Mais pourquoi pas na bande ko bazo landa biso depuis na Lubumbashi, on a salué Patrick quelque part ya Zara toujours na biso à chaque temps lorsqu'il y a vraiment un petit problème azan a osala biso basinte. Ah to se paye ba coup de chapeau. Merci de coster la moka bande ko balandi ba comprendre que non qui est la moka et ça moko ya artiste évoluera na kati ya province à Congo central. C'est moka to moni bande ko basali nzembo pona pandémie ya Covid-19. Comme si yo boy ko sensibiliser ba fan na yo dozo c'est comme si on sacrifier ba mba kufa kaka te au moni so zo tuna nga bongo mo tantôt yo ka gite mais déjà fait to ça déjà nzembo moko na baninga nyonso ya Congo central ya Matadi ya ville Matadi na soka ki somo boyetin excellence kundiambote atuma tu bwana abingisaki c'était la mwaka na ba artiste kuna comédien artiste musicien. Si je vous dis, dans la minute où il faut sensibiliser, le peuple ne Congo, il faut ça la nzembo. Alors tout ça les nzembo, na baninga, na pena ça les nzembo. Na pona ote gishasa, ta na yemba la moko, na ke studio,
na sali titre nzi mo sensibilisation na o surtout c'est na ba collègue na nous sur ma ville matadi ba oyo ba yebana quoi comprendre a to sala mo pe nzimbo za na de nzimbo de sali na bana mai na mo onga na sali titre nango sensibilisation donc na comprendre que non makambo yo lega na kuku talaka ka sta mo ka beni mo kanyaka na eba nini poto yebike no mo la biso to vivre la systématique ya bongo mais sensibiliser ezaka net kaka likambe ko na mboka ba commando fu ba telema so mungu na koti bo général abenga ba président bena ba commando ba no bunda alo biso siko ezaka likambe ko na ata ville na biso aba mission to telema ki to na mbongo te poto so pe mbongo te to selika musala na lo bango to so ki mbongo te mais to sensibiliser ba tenso ba za la prudent pour titre à la prudent et puis cause à la cara distance quoi bon à distance cause à distance à 1 mètre 2 mètres sous le wango comme pas voilà merci moko ya motuna o eza ya suka po toka bwana na yebi ete ke non soda akinaka a préparer kaza na monduki na ye pona okende bitumba mais bino cette fois-ci c'est comme si bakati bino mwandelo na pandémie ya Covid-19 moi ba concert moi ebeta mais ils sous-souté donc tala ba activité presque tout eza coupé pour vivre na biso communauté kaka na ba o balinga biso quoi net on atali na Londres hein mami mavodi moi na popé mikolo na lunga ba bébé na Angleterre wana kaka lovine luzolo hein c'est mega bana bandal motema ya Guy Iyombe na Londres kuna en Angleterre le bâtiment senti na Paris wana baza comme ça Joël Capitan vous comprenez babi qui était artiste obeta mais artiste face à la bien ba sofetique quoi tala yango ka biso to luka lokola mambango esengeti ka to zela to photo zela mais en même temps aux autres se préparent déjà conséquences bon na zela na sido na otikin na zongi na za awa et puis banzembo pe ezobonga maposo mama vide ka fo mona vitesse makamno ezali son pas na vitesse maman merci umba yebi mambo eza yaza ngala benga machine madaga daga talaka yaza raza na biso tout le temps voilà merci amis téléspectateurs c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission bandeko tout o balandi biso na ba ola na biso na France na minute oyo bandeko Lubumbashi kolozika ndenge bozala raza na biso tout le temps bosala biso basi o yaza moko ba artiste na biso na kati ya République démocratique du Congo a siège né eza na kati ya province ya Congo central na moko tu bwana babi awa quand on va qui salome banda retourner misala yo salema voilà ndeko toka bwana pas de problème en tout cas na sepeli makasi ko yamba na plateau merci ngape ezambala suka te quoi merci à tout cas photo yara c'est bon merci beaucoup